Bandeko bateli ya kanaki ni YouTube sengozali yanga ya kokuta na bino mokona lelo na cadre émission ya bino aux réalités quinoises. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez bongo ko capter biso bosika na pesa mbote na ndeko mikonjoli wazali bongo na sima ya caméra. Pour l'émission réalité quinoise ya mokona lelo lundi 4 octobre 2021 na zane sengo ya koyambela bino maître Blanchard Mongomba wazali bongo secrétaire général ya Nouvel Élan parti cher ya Mboka Adolphe Muzito azali également porte-parole du coordonnateur de la coalition Lamuka. Maître Blanchard, bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. Santé Izamalamu. Tozali Kobunda Bitumba pour la libération ya peuple congolais pour na ko transformer o ezali bongo ekolo na biso pambate lelo yo ekolo Congo esengeli to ba ete tozali considéré comme ba sous-pauvre. Mais biso na Nouvel Élan pe na bitumba tuza ko bunda na kati na lingomba la mukato banzi ete na mwa maele na mwa sacrifice mo énergie tokoki kocha tokoki kolongola mboka na biso na étape wana ya sous pauvreté pour na kokoma nanu ba pauvre après ba pauvre tomati to komi na émergence pe ko espérer un jour to koma na développement selon que nzambe apesa biso nkita ebele na ekolo na biso nkita wana eza osenga ete tocha maele tocha ba énergie pour te faire avancer. Voilà, merci beaucoup maître Blanchard Mongomba. En tout cas, sujet de décortiquer bon mokona lelo to kolobela lisole talibongo soit dossier talibongo ram. Est-ce que zali escroquerie au sommet de l'état to benga kombo mosusu maître Blanchard ya kopé sa makanisi na ye to kolobela o talibongo désignation ya président ya CENI jusqu'à présent est-ce que ezali bongo ba confession religieuse nde bazali ko bloquer ma réponse ezali bongo ya maître Blanchard to beta masolo pe talibongo meeting parce que déjà na semaine o wapi meeting ezala tenue koza bongo le 9 octobre prochain à district ya Tchangu et puis to kolobela à venir ya coalition Lamuka. Maître Blanchard, première question déjà ba préparatif to lolenge nini bozali komi lengela na hôtel bongo meeting na bino ya samedi 9 octobre prochain. Merci mingi maman na banza ete peuple congolais au bazar représenté na ba quinois ebele ba quinoise ba ebi solo ete le 9 et kozala o babenga kabongo sombele suka ya bisaka parce que esengeli to lo ba ete esali mikolo ebele oyo bana kisasa bakutani na ba leader na biso ya Lamuka Adolphe Muzito Martin Fayulu président élu ba zui tango ya kosolola kokabola na bango lisusu te makanisi. Mais je crois que le 9 oyo ba congolais o baza représenté awa epai ya ba kinois baza déterminé baza mobilisé ba ya ebele pona kosolola na ba leader na bango koyoka bango bango pe bayebisa ba leader makanisi na bango de sorte que to faire avancer mboka na cadre ya bitumba o tozali kobuna. Mais na cadre ya ba préparatif ndenge otuni ba préparatif eza okende malamu parce que déjà communication yango nde ezali eloko ya motu ya parce que yango teza ko permettre ete to atteindre ba couche nyonso tu bipai nyonso bazwami bandeko na biso ya Malweka ya Kanluka ya Masina na funa epai na ngana Makala na Kalamu Kauka Yolo Selemba Obumbu Bandal un peu partout bana Tchangu bango ba très mobilisé. C'est d'abord la communication tozana ba sensibilisation na ba place à résistance na biso oyo tobunda bitumba pour la libération en Mboka ba mini marche ba biloko eza prévu et belé donc le travail ezo kenema lamu en tout cas je confirme ici que le 9 octobre oyo nangonga 10 heures déjà biso tozali wana to bandi déjà ko chauffer terrain wana po ete tang ba leader ba ko ya ba zwa moto et puis tous les kamba moko pour nota ndeni ko libérer ko sauver mboka na biso. Voilà, maître Blanchard, je pense que cette fois-ci bozu ba compromis na gouverner la ville de Kinshasa interdiction ndenge ezaki na miko eleke ko zate cette fois-ci. Non ben d'abord interdiction biso ba interdire biso eloko morote maman mopandi sango. Il faut to préciser que soki le 29 parce que na habitant ozolo ba interdiction ngolo bela milulu oyo singela tout ça là le 29 c'est-à-dire marche na biso o ezaki prévu na Masina on ne nous a pas interdit de marcher seulement en toute responsabilité biso en tant que Lamuka na ba leader na biso to levaki option ya ko reporter marche na biso. Pourquoi qu'on reporter? Parce que justement to boyaki ko obtempérer na mobeko ya gouverneur ya ville ndeko Gentili Ngobila oyo ye
à Banzaki était singela quitté to marché na tronçon où ils a compris entre aéroport international Yanjilina Pomatete. Pourquoi? Parce que semble-t-il qu'il a décrété qu'à l'époque où on a parti en zone neutre. Mais biso na réunion au toujours qui n'est le 28, tout là qui est que sur le plan de droit, sur le plan juridique, on ne pouvait pas se mettre à discuter autour de la zone neutre, d'autant plus qu'il n'y avait pas un soubassement juridique. Au moni gouverneur, il y avait le selon Mobekoli Kondi Mibeko Yambo Kanabiso, et puis c'est Ndingisa, il y a Kozwa Mikano, par voie, il y a Obabengi arrêté. Par un arrêté, il y a gouverneur de Akoki Kozwa décision, il y a Koloba été parti au Uzali compris entre aéroport na Pomatete, ils a considéré comme zone neutre. Mais puisqu'il n'y avait pas d'arrêter un acte juridique où ils ont soutenir décision na Ewana Bisotolbaï qu'on ne pouvait pas se mettre à discuter parce que c'était comme si on débattait autour d'un vide. Donc il y avait un vide juridique. Deuxièmement, te démontrer parce qu'il y a le baguette que non, ils ont communiqué ou ils ont décrété. Non, un communiqué n'a aucune valeur juridique. Le communiqué n'a aucune valeur juridique pour permettre que to fanda entre deux parties, to banda ko se référer na communiqué pour na koloba oui ou non ce qui to marché to loba qui to sala yangote parce que le communiqué puisque n'ayant pas une valeur juridique ne pouvait pas non plus sortir des effets juridiques effets à droit. Et on moni tolba qui par conséquent nous ne pouvons pas fan d'apoto débattre autour de l'itinéraire. Deuxième chose, ils ont une raison sécuritaire. Tant que tu commune en hôtel de ville, tu moni délégation à Bissonenge to kende ki wana bandeko secrétaire général a SID Devos Kitoko, bandeko Mwalim, tous les autres, on a été attaqués au vu et au su, sous la barbe, il y a la police. Et ben information biso tu zaï kozwa. Il y avait une milice qui était préparée, bien montée pour que ça la coup contre la population, mais surtout contre le leader, il y a la Mouka, Tolbaki, et bien, et Sengeli Tokende, na hôtel de ville pour toujours, précaution, mesures sécuritaires, ni à disposition. Mais malheureusement, tant qu'on va attaquer Bissomongo déjà, on a entré dans le hôtel de ville, on a vite compris qu'il n'y avait aucune raison à espérer que la population soit sécurisée par la police parce que déjà dans le hôtel de ville déjà la veille le 28 exposé Bissodou il fallait préserver la vie à Congolais makila sopanate parce que côté na biso topé zaki décider biso meki ko sopa makila bato surtout ya leader bango pe bakotomboka ndeto non mieux vaut tout désamorcer crise wana tout en deni to planifier on moniteur qui reporter en prenant le 16 avant le 16 le 9 tokuta na population leader expliquer bango moko de vive voix raison wana oui mais mai biso to reporter donc c'est juste ça yango moni to salaki et salaki était to marché le 29 mais plutôt to ko marché le 16 puis le 9 meeting. Donc voilà madame, que tu annules qui met ton reportage. Voilà. En tout cas, à Maître Blanchard, tout le monde confirmé que meeting et que la bel et bien le 9 octobre prochain et pas puis rendez-vous et zoamé déjà. Tout fond les ali bon maman et les Cambonabuso ces derniers temps en tout cas à dossier RAM a fait couler beaucoup d'encre de salive. Maître Blanchard azali bon invité na biso mo kona lui attend que Congolais pe azali victime wana. Maître Blanchard comment na ministre ya pétentique devant Baili Kolobake bon wane aram ezali pe ko contribuer na ozali bon gratuité anciennement yo en tant que Congolais en tant qu'analyste analyse nous ko ça na maloba wane ministre ya pétentique analyse ya liboso ezali ya koloba ete bandeko na biso o bazako kambalelo contre la volonté du peuple congolais bandeko bazo kamba par défi bazo talisa bolumbu na bango na miso ya mokili mobimba pe ezali soni na mawa parce que t'aurais que supporter illégitimité à la limite aurait que supporter illégitimité na bango le fait que baoutie pas y a peuple mais incompétence na bango des osala bisun zoto malili incompétence na bango osala bisun zoto malili parce que moto azwakamaele mbala moko maman comment yo koki ko se permettre qu'il y a devant bateau babengi bango soi-disant élus y a peuple pour obanda koya ko raconter
salade lokuta aventure ya vie na yo yo napesa ndakisa moko oye na kati na ndako neti yo zabo mama na ye na kati na ndako na yo na kumbi banzungu na yo sans que na tuna motuna na bimi na yango na kei bato bakuti nga na yango na nzela balobi me ndenge nini okumbi nzungu tomonaka yango epai ya mama songolo bite nazwaki yango po na kei na lambela ye biloko na ya kotikela ye mais ya liboso bato baobenga ona moyibi réflexe ya liboso balobaki oza moyibi comment yo koki kokota na kati ya ndako moto okumba nzungu sans que o informer moto et les a déjà qui moyibi. Deuxième chose, il y a l'objet misolo ane kendaka pona gratuité enseignement mais azangisi koloba ete ko expliquer lokole kendaka na gratuité enseignement balojaka yango na compte nini quelle est cette trésorerie oyo eyebi ete misolo ane ezalaka loger pe soki esengeli ezala na nzela wana ezali parlement de moto esengelaki a décidé kozwa mokano ya koloba ete dorénavant misolo ekobanda kobima na cadre ya unité bokosomba po ekende ko appuyer gratuité enseignement mais ya sali yango na ye moko ndenge a décidé pe alingi koya ko faire comprendre biso ko ndimisa biso na makasi ete misolo wana ekendaka pona gratuité enseignement mais wana ezali na lingala babengi yango kimoyibi mama parce que nga na sombi crédit na nga na passe ebete lelo na kisasa non seulement social ya peuple bakoka résoudre yango te ba problème kili tozana yango ba enseignant bango wana bazolela déjà ba même enseignant no balobi soit disant que misolo wana ki pour appuyer gratuité enseignement mais ba enseignant bazolela lelo rentrée scolaire ba enseignant bazolela bakoka ozonga te parce que misolo ezate siko ba millions bazozwa biso wana bazoyiba biso wana ezako se justifier que en fait manque de salaire ya enseignant ils a incompréhensible et toujours comprendre tes justifications donc na mokuse esengeli bandeko ba ete tata wana ayibi biso misolo na biso ya pasi yo tozako tia mwa crédit à 2000 francs ya côté ayibi yo yango sans que ya tout na volonté na pa lobi azako soutenir gratuité bon siko soki nga na botaka te so nga pe nazana mwana te yo yibi nga susu mwana bande côté maître non mais soki olingi osunga ngai soki bolingi osunga ndeko na ngai esengeli otuna nga moko motuna po soki nga moko na botaka te yo yibi nga crédit olobi que non oki soutenir mwana voisin po ye moto ana bana bon siko ngai moto yo na botite misolo na nga na zozo na pasi yo yibinga po ke soutenir mwana ya moto mosusu nga moto na tindaki moto mosusu abota te omoni ke za argument moko ezali ya lokuta argument moko o eza ata na tina te pe complaisance eloko eza mawa ezali complaisance ya ba député wana mama parce que singela ki ba tirer conclusion ba comprendre que misolo wana aliaka yango ena ndeko Chilombo parce que tango alobi gratuité enseignement idée na yeza ki nini tata wana tellement ki boso ba député wana idée na eza ki ete lokola ndeko Chilombo moto ayembaka nzembo ya gratuité enseignement tika na loba yango bongo po bayokela nga mawa batika ezali slogan te mais effective ndeko effective na wapi mama comment bango wana bazolela ba école bango wana soki otali ba niveau ba école wana otuni école nini ezali kozwa subvention po ete ba futisa ba enseignant misolote okomona ete ezali te soki balobi gratuité enseignement ezali dossier na fongola dossier parenthèse muke mama dossier oyo ya Veridos mais dossier à Veridos ezali po ete bakataka soki $5 soki combien na moto ya étudiant élève moko pona kopesa ba carte sikoyo wana ezali gratuité to ezali kofutisa bato misolo omoni ete mama masolo ya gratuité enseignement wana ezali escroquerie ya monene na kati pe olie basuka ata wana na misolo baza kozwa wana te bakotiti na kimoyibi ya bakredi oyo biso toza kosomba na pasi je crois que bandeko bazali na kati na assemblée wana bazwa courage ya kolobela peuple congolais vérité te ndeko Chilombo elongona ndeko na ye wana oyo ya IDPS ki basa ba décider ko zwa oyo biso oyo ezali ya muke oyo biso totikali na yango et je crois que esengeli peuple a comprendre que lelo yo bato baza kokamba wana baza ko mériter confiance ya moto te sengeli simplement ko telema pona ko bengana bango
Maître Blanchard, bino batwa bande ko ala muka, vous voyez le mal partout. Ceux qui ndeko qui bas à lobby vraiment ezali bongo, que ezali ko contribuer bongo na gratuité à enseignement za ko permettre na couche nyonso ya population ya kotanga par rapport à ndeko to bande ko mona ya mbani leki au moins ba mususu baza ko kende classe té mais mususu bazali ko kende classe ndeko Blanchard. Est-ce que bino ko ki ko soutenir té à ta point positif mon côté à moi mboka Félix bino bomonaka? Mais point positif soutenaka yango effectivement ce que ozomona yango likambo ya malonga point positif on na moni mona mboka ndeko Chilombo asali awa na ekolo Congo ezali bobelese ya ko lakisa biso ete mobembo ezali na tina parce que ya lakisi biso ete moto na mokili sengeli ko tambola ka mwa mingi pona koyebaka lolenge nini bamboka bato eza ko tongama. Je crois que eza idée bien parce que ko tambola ka wana ezolakisa ete na kati na Congo tuzo sala eloko moko te ba baza ko kamba bazo sala eloko te mboka ezo kufa molili mabulu maebi makate mais aola exception ki tala bande ko basusu ndenge bango bazo bongisa mboka na bango donc eloko ya malamu o yazo sala yango wana mais o etikali yo koki koyebisa ngelo oni ndeko Chilombo asali awa pe peuple asepeli ye moko abandaki li makanisi na ye ya 100 jours soki otali na 100 jours wana kino na moi ya lelo baso de mouton eza inachevé et si la tenyon sur si la tête na kende susu wapi gratuité enseignement lobi wana ezali escroquerie à monene eloko mosusu nini alobaka soki akoti na bokambi okende ko fanda na este près ya komi ya kondimaliwa po ete insécurité ici la namboka na aussi omona ye mokolo moko akende kuna aloba ete na simbi ata nakende ata na front ata ndenge nini bana Congo babundaka ata mokolo moko te eloko mosusu ni bakosaki bato awa ete bakokitisa ba prix ya ba surgelé ba tout ça kino na moi ya lelo ba Thomson ba ndeko ya Kisasa bazoli yango kaka na passe eloko nini oyo ndeko wana na gouvernement na ye wana basi basali ya malonga po ete biso to appuyer yango biso toza motema malamu mama tout ça motema malamu parce que soki tolobi to banda kolanda likambo moko na moko o bato wana baza kosala na mboka oyo mais okoki kondima te mama lelo yo pendant que peuple congolais aza kokemba na pasi awa peuple congolais aza kozwa misolo te awa mais oyebi ete ndeko na biso to baye bazali kokamba lelo contre volonté ya peuple wana bazali ko se taper ba luxe moko o koki ko sakana na yango te okoki ko s'imaginer te mais nyonso wana peuple alobi akangi motema abunda bitumba po abengana bango une fois pour toutes basila na comme ça a récupérer pouvoir na apesa na bateau ya lingi mais lelo yo biso to banza ete esengeli ko reconnaître peuple bonne foi wana ya koloba ete akende na bango maleme parce que sur le peuple azalaki vraiment méchant peut-être ba réalité automoni na ba Guinée wana ko kai ko koma na ekolo Congo mais peuple na biso aza peuple moko aza responsable aza mature oyebi ete azali ko sala manso po ete a trouver ba solution o ko sala ete tango akobengana ba bazali ko kambale contre volonté na ye kimia pe bonsomi e ba osonga na mboka na biso na ndenge ya malamu. Merci beaucoup Mboka Blanchard en tout cas abande ko batali ya partout tous appels ko informer parce que tous betali so etali bon enseignement na République démocratique du Congo il faut ko ebake rentrée scolaire go na ngo epesa maki moko na lelo lundi 4 octobre mais to promettre na bino to ko kita to réaliser to mona biso moko si réellement bana classe bazongi parce que vie situation vie sociale tous ali ko mener bon na République démocratique du Congo bon eza ko mona na te ata gratuité d'enseignement ezali bana bakolata nini ese bakolata biamba ndako moi atanga za kokende kotanga ifo za atakolia nde toza ko vivre vraiment mikolo en tout cas to kosalela to promettre bien to kokita dans ba milieu auto benga camper réquilier pour to zo ba réaction ya ba parents to zo pe ba réaction ya bana total ex effectivement bana bazongi vraiment andela ozali bon ya kelasi pour to boucler o etali bon dossier enseignement maître Blanchard moko na samedi passé moi mboka Jean-Marc Kabund azali bongo président à intérim à UDPS premier vice-président de l'Assemblée nationale il a inauguré ki bongo école moko ya monene côté ya Kinshasa et pas wapi écouter qui $350,000 yo attend que congolais quelques mois à placer ezali akotuna ye Jean-Marc Kabund $350,000 azu yango wapi ayebisa biso salaire na ye bafutaka ye combien est-ce que il y a de cela 2 ans passés Jean-Marc Kabund akokaki kokende kotongela ata basoso mwa pulaye na Kisenso
Est-ce que Jean-Marc Kabound, il y a de cela 2 ans passés, à Kokaki Koya, Kozoata, carton et créé, à ça la donne à l'école Moko Songolo? Donc, ils ont les preuves, où ils ont là qui s'en a peuple congolais, été mis solo naïe, ils ont un bateau, Bayemba Kanzembo, le peuple d'abord, Bangonde bateau bazako sakana na yango. Parce que pendant que l'État, ya Congo, est incapable, ya kutonga ba école, pendant que l'État ya Congo est incapable, ya kosomba ba bon, ya ko subventionner ba école na lolenge ya Malonga, motomoko kombo na Jean-Marc Kabound, abimisi $350,000 à tongi école, pe abeti tolo. Akanisi ete biso to sepeli. Toko sepela na moyibi te. Esengeli ala kisabiso traçabilité misolo wana zu yango wapi. Soki ezali salaire na ye par mois ya touchaka combien pe asalaki économie wana bambula boni to basanza boni na ndako na ye baliaka te po akokisa misolo wana akende kotonga école wana. C'est ça la vérité maman. Na banza ete sengeli to ka soni te pona koloba makambo mosusu parce que bato mosusu bakoloba mais bino bozali motema mabe atongeli bana bo sepelite mais atongeli bana na mbongo source ya mbongo wana ezali nini euti wapi bayebisa biso soki source ya misolo wana ezali salaire na ye oh ye azwaka chaque fin du mois yango nde asali ba économie alobi ke ndako nanga bana bakolia lisusu loso te bakolia fufu te parce que nalingi bana ki 500 mingi natongela bango école ya $350,000 tokobeta maboko mais soki alakisi biso source ya mbongo wana te tokoma na conclusion oh ye moko alobaka ete na kati na assemblée nationale wana tango bazaki ebonga moko bazaki ko partager bureau wana na mama Mabunda bazaka kolia plus de $2 millions par plénier. Donc, conclusion, on a, Izali, Yango, Yemoko a confirmé. Parce que, Batuna Yemoko, oui, bien, tu as un problème dans Ndeko Jean-Jacques Mamba, parce que, Ndeko, on a Tuna a explicité, Makambo, 2 millions et les 40 Akanga Monoko, qui n'en a mot, il y a le sa explication, donc, ils a preuve, ou ils ont là qui ça a été, Misolo na biso, Ngana za na résistance, maman, mais na pesa ka na futa ka mpako, na futa ka vignette, na futa ka impôt sur ba revenu locatif nazo futa o ezali ba TVA ba taxe tout nazo futa elingi koloba ete misolo bango bazo sakana bazo tuta nango tolo eza misolo ba tata na bango batikela bango te eza misolo na biso peuple congolais naza na résistance nandimaka régime o ya bango ya ki o bazwa na lolenge ya moyibi te mais naza ko futa taxe elingi koloba ete misolo tango ezo bima bazo sakana na yango esengeli na fongola miso donc lelo tango ya tuti tolo ete atongi école ya $350,000 akanisi ete biso to sepeli to lobi a Jean-Marc Kabound moto ya motema malamu soki azaki motema malamu na lobi 2 ans passés il fallait to mona ye na kingabo esika azaki ko fanda pe azaki no lelo atonga ata pulaye ya moke ebotaka ata maki po bana ya veni na ebaliaka atika ko sala yango te lelo siko loko azozo mbongo angani ya peuple akomi moto ya motema malamu azotonga ba école tout ça c'est du vol maman c'est du vol esengeli ba l'acception traçabilité soki traçabilité ezate ezali mbongo ya peuple ezali mbongo ya moyibi source na yango ya malonga ezali te. Voilà, en tout cas, la question est allée en Gaïbi, nous allons bon ya Maître Blanchard à Mongomba, nous allons bon inviter un bus à Mokonalelo. Maître Blanchard, tout changer bon dossier, tout bêta, ma solita li bon désignation au niveau ya présidence et Séni jusqu'à présent, en tout cas pas de compromis entre entre en tout cas confession religieuse. Qu'est-ce que bloque justement? Non mais tokende na mo kuse pona koloba ete mai ezali ko bloquer ezali posa ya ndeko Chilombo souci na ye ya kokende na glissement mais mazali ko bloquer ezali volonté délibérée ya monsieur Chilombo ya ko planifier fraude électorale parce que maman ce que otali mai biso la muka tozali ko senga na loba yango na terme simple mai tozali ko senga ete to sala eza simple eza compliqué te o tolobi ezali ni tolobi tozo Mikolo Zomi, to fandi bonne, to fandi ngana yo, to sololi. Proposition ya loi. O bino bo sali, biso to laksi ba faiblesse na yango. Proposition o biso la muka pe to sali, bo laksi ba faiblesse na yango. To bi bon, compromis ezanini par rapport à ba texte mi balé wana. To check compromis na ba texte to sali pourvu que mboka ait gagné. Ezate biso la muka to lobi ete proposition biso to sali na mwana mboka président élu Martin Fayulu mwana mboka coordonnateur en exercice ya la muka Adolphe Mozi to lobi yangonde ekomi imposé non biso to za bato yo to za ba républicain nous croyons na ba valeur ya république nous croyons na sens ya compromis mais compromis non pas pour na ko boma
compromis pour construire, pour préparer mai ya malamu pour na ekolo na biso. Tolobi to fanda tout ça la consensus autour ya loi électorale pour être ba élection o ekoya na 2023 et ça ba élection apaisée, démocratique, libre et transparente. Balingi yangote. C'est que le contraire, ya mai obiso zali ko proposer zali makila et sopana na mboka, fraude électorale, illégitimité na ba institution ko fragiliser ba frontière na biso ndenge to moni wana eza oyo ndeko Tshilombo azali ko préparer mais biso tolobi et ko lekate parce que to ko teleme la preuve c'est que ba marche tout ozali ko sala ezali pona esengote ezali pona ko teleme la oyo ye azali ko planifier wana donc na mokuse na koloba ete mayeba tata épiscope basango bazali ko sala wana ndenge omoni bazoyo kanate ce n'est pas parce que baza motema mabe. Ce n'est pas parce que bango baza déterminé ya koyoka nate. Non, ezali bobele conséquence ya mobeko o ya mabe citoyen mbo soit faire voter na kati na chambre basse na yoana o to bengi assemblée nationale parce que soki mobeko wana et trouva ki consensus maman na biso. Oyebiete lelo biso nyonso to lingai ko assumer mabe na malamu oyo mobeko wana elingaki ko bimisa na kati to lingai ko assumer yango parce que on se serait en tout cas pris na piège na biso moko dans ce sens que tu participes qui dans l'élaboration d'un texte. Mais puisque on n'a jamais, non pas par notre mauvaise foi, par la mauvaise foi ya biso baila muka, mais par la mauvaise foi, mauvaise intention, ya ba bazali ko kamba contre volonté à peuple, de omoni loi wana eza loi moko unique ou eza na monotendance, eza na makambo o bango bazo banza. Et blocage yangoana parce que biso toloba qui était sengeli to dépolitiser et sengeli bureau ya seni ezala composé exclusivement na acteurs ya société civile. Alors ceux qui admettons que ba tosaki o biso tolobi bureau eza composé exclusivement na acteurs ya société civile. Batata épiscope balinga ko bunda bitumba o bazo bunda wana lelote. Pourquoi? Parce que membre nyon surtout peu importe composante na ye. Confession religieuse, association à femmes, association y a experts en matière électorale, mouvement citoyen et autres, ils allaient s'alterner. 3 mois aux U présidence, 3 mois aux U Montonion soit l'ingay ko lekana ebonga na ya présidence, l'ingay ça l'a été bitumbo tout le monde de lona ba confession religieuse l'ingay ko zalate parce que les loso ba bunda, et ça parce que bazo wela ebonga wana nani singela za la président. Mais ceux qui te lobaki to respecter obiso to lingaki bitumbelinga ko sala matin pe bango na bango ba to société civile balingaki ba mi contrôler parce que avantage ya ko tia bango moko eza que baza na présomption à makasi ya ko zala neutre puisque bango va participer à la compétition électorale ba baza ko participer à la compétition électorale les abiso bayi politique mais tala bandeko wana puisque balinga ka peuple te puisque balingi ete Congo ekufa puisque balingi ete mabeya na mboka ba bloquer yango moni lelo bato ya liboso ya kofinga batata épiscope ezali nani ezali bango kaka bato ya FC ya union sacrée union dite sacrée wana bango nde bazali kofinga batata épiscope mais pona nini parce que bayebi ete bango mo bacheli bango piège bacheli batata épiscope au piège donc awa na mokuse na koloba ete mama soki bapesi batata épiscope ata mbula zomi po ete bayokana na makambo wana bakoyokana te. Pourquoi? Parce que déjà genèse ya likambo wana ezali mabe, introduction ezali mabe, mobeko ezali mabe. C'est ça la réponse toki kopesa na motuna wa. Mboka Blanchard, sortie de crise pour na État libongo ko désigner président ya CENI pour na yoko zani. Sortie de crise ezali magité. Esengeli ko luka benga bango banani bandeko na biso soki ba magicien soki banani jamais. Eza simple. Tolobi consensus autour ya loi mobeko wana. Biso tant tozolo ba consensus a batonsu na ki ba se faire plaisir ya koloba ete balingi ba kabola pouvoir, partage équilibré, équitable. Ba kabola pouvoir ya moyibite maman. Ba koti na ebonga ya bokambi contre volonté à peuple soki okei ko kabola na bango ebonga wana omi sopeli opprobre na nzoto na yo. Omoni ndenge ezolanda bango tata mokolo atemi liboso ya ba député azokosa pe azokosa mabe wana ezali opprobre ezali o babengaka penda na lingala libabe
ezolanda bango biso tokoki okabola pouvoir ya libabe te eloko biso tolingi ezali tobongisa nde terrain ya bale terrain ya bale ezali nini loi wana électorale ezala balisé terrain ezala balisé comme ça tokota na compétition soki ndeko Tshilombo abandi solo aete azali makasi azali na makanisi azali na projet plan oyo ezali ya malonga mpo na peuple congolais mais aya ko faire valoir yango na terrain wana électoral mais pour y parvenir il faut to préparer processus wana ezali ko intégrer mobeko loi sur la CENI loi électorale le calendrier électoral mais tant que banga yango ezolakisa ete ayebi ete lamuka ndenge biso tozali wana tozali na meilleur projet au peuple aponaki déjà parce qu'il y a qui était yango de ko améliorer vie na ye yango azala ko sala manso po ete to commenter donc tolobia wa été solution ezali ko fanda autour d'une table non pas pour se partager les pouvoirs puisque nous n'avions pas besoin de ça on n'en a même pas l'intention mais ezali pour que tous se mettre d'accord autour il y a ba règles de jeu ou comme mabiso na ba prochaines élections. Maître Blanchard terrain so za ko tenga ma équipe moko so yebi keza ya makasi bango ba kondimaka ko beta bongo bale comment na ba trop sur bande ko ya lamuka bazaki na ngo biso population aza na sima na biso mais le ko boya ndeko kadima nton ko banini ko banga ko ti bongo na kaya lamuka kadima nani ngada yebi kadima te kadima ça dit oyo ba bande ko ya basi confession religieuse ba pona ki pona bima bongo président ya seni eza distraction maman ngana yebi kadima te na démontrer yango peuple congolais azana tina ya koyeba pe kadima te eloko peuple na biso lamuka tolingi ezali ba principe biso tozosala débat autour ya bakombo ya baindividité biso ata soki babi yo moto ozala présidente ya seni mama biso tozala na problème te soki oza na technicité na yo tant mieux pourvu que to respecter procédure oyo ekosala ete yo comme présidente ya seni c'est ça l'état de droit c'est ça le respect à peuple c'est ça le respect à république nous on a aucun problème parce que tant que bazotanga bakombo wana ndenge uti kotanga ezobima lokola bozana acharnement autour d'une personne c'est ça l'erreur ya bato ya IDPS parce que tant que tu as vu bango bitumba wana époque ya Ronsard Malonda bango balaki to telemeli Ronsard tu sais bango attention tozako bunda contre Ronsard Malonda te tozako bunda contre la manière ya kosala les amabe nous ne pouvons pas parler d'une quelconque désignation au sein de la CENI sans que tous se mettre d'accord autour il y a des règles de jeu autour il y a mobeko et c'est ça notre combat nous continuons na même ligne wana kolobaite et sengeli to banda par mobeko nous le problème est autour il y a kadimate et je crois que eza même erreur au batata épiscope banganga nzambe basala ki poto yebisaki bango babima na kokanisa ete bitumbeza autour il y a ba personne bitumbeza autour il y a ba règles de jeu autour il y a ba principe autour il y a mobeko. Tout comme on vraiment na suka ya émission mokona lio mais avant na kabwana maître Blanchard azali bongo invité na biso maître Blanchard akopé sa biso makanisi na yo concernant ozali bongo candidat je koko mulomba na poste ya vice gouverneur ya ville province ya Kinshasa pe alobeli biso ozali bongo avenir ya coalition Lamuka ya liboso na kolobaka ka ete sengeli bandeko ya IDPS ba convaincre peuple na mosala et non na tribalisme. Est-ce que bien été MLC n'a pas ça mon histoire moquée a perda ba élection ya ville qui ça gouvernorat likolo ya koluka kola qui ça solo été bango bakokai ko salama parce que maman ebete na mboka ndenge to tambola kawa esengeli ko yebaka sociologie ya mboka wana ezali ndenge nini banani esengeli ba sala nini tout ça mabele o tozana kati na kisasa eza ya biso bonso bayi ekolo Congo mais ezana baye babanda mabele oyo ezana baye babanda mabele oyo yango moni na époque oyo ya ndeko ya bandeko ya MLC ba perdaki esika wana parce que ba négligaki ba ne Congo lelo yo soki bandeko ya IDPS ba bandi ete poste nyonso quoi que illégitime mais to continue na fond ya makambo bango bazosala na ngambo na bango esengeli kaka bandeko na bango bikolo wana ya bango baza ba frère na biso que to respectaka makasi mais il faut que ça a été géopolitique moto nyonso to azana parti aso pona nini te batinda atande ko Jacques Chabani pona nini te batinda atabandeko basuso bazali ebele to ebi ba province ebele ezali kuna pona nini Jekoko parce qu'il a quelle compétence, parce qu'il a quelle expérience, parce que Asali a preuve na secteur nini. C'est ça le vrai problème.
nga na bandi ete mboka oyo esengeli to lakisa bato ete tribalisme esengeli kozwa esika te parce que soki obandi na assemblée provinciale otali composition na yango omoni ete eza dominé toujours na tribu moko songolo otali na niveau national pareil. Alors moi je pense que candidature wana eza candidature moko ezali ya malonga te eza ya malonga te isengeli ba réfléchir autrement maina oki ko bakisa yango. Voilà. Bientôt la 2023, Maître Blanchard a venu pour la coalition la Mouka. Est-ce que Bako Panzana, est-ce que vous avez déjà s'est préparé beaucoup de sa candidat commun parce que tu as dit que Batika Kami Balou Zali Bongo président Martin Fayulu na président Adolphe Mouzito. Ben pendant que Bato Bazela qui Adolphe Mouzito na Martin Fayulu ba Panzana Mbula Mitano et les Kakino na mon yalelo bazomo na baza koko ba toujours ensemble le on a peuple oyoki ba changer qui est comme non baza lingomba ba Pangistan. Moni tango luki argument mo bomoni zokoma na yango te o changer na mokuse na koyebisa yo po na moni bazo sala déjà sini ngonga ete lamuka ezalaka moko pe tokotika la bobele se moko ndenge tokendeki na maponami ya 2018 balider ba kotaki na masolo entre bango pona ko désigner candidat bobele se moko au peuple a décidaki pe a votaki Isabelle Lengewana ndeko salema pour 2023. C'est vrai que chaque parti politique azali na autobengaka autonomie na ya fonctionnement, mais on est en tant que parti politique ceux qui na nouvel élan par exemple. To sali babengi yango kombo ekimingai. To sali congrès. To bimisi o ya biso candidat. To bimisi candidat SID à côté na congrès. Abimisi candidat il a décidé en tant qu'entité mais dans cadre ce qu'il y a grande plateforme où ils ont contenir biso banso ba candidat ADD Congo il y a ndeko epenge ako tapé na Congo bimisio ya président ADN il y a ndeko na biso Patrick Sivava ako tapé Congo sikaoyo na cadre ya présidium tant ba okutana bango banso ba bi voilà candidat na biso ndenge ezaki na 2018 Martin Fayulu Madidi de tokotambola donc côté wana mama komitungisa te lingomba la muka tozana ba leader omoni ba leader o tout bazalaki na motema o balobaka motema luku mbangu bakokate bakenda motema moto biso Sokotali Martin Fayulu Madidi, otali les coordonnateurs Adolphe Mouzito, otali biso banso ba etozali tout autour na bango toza bato yo to kenda kana bitumba oyo na ndenge ya kolakisa te nga moto na leki te. Le plus important, ils a été objectif il y a quoi améliorer vécu à peuple na biso ezala atteint. Soki ndenge na 2018 objectif ezala ki to améliorer vécu à peuple na biso avec le commandant du peuple le président élu Martin Fayulu malgré imposture malgré o basalawana mais mon peuple azo continuer ko croire na biso elingi ko loba ete na 2023 to ki ko sala erreur te sengeli to koba toujours na sagesse wana mais ngana ko voler vedette te na ba leader bango moto bakoya ko yebisa biso voilà 2023 le candidat président à la Mouka Yewan. Donc wana esengeli to za motema pio. Maître Blanchard, merci beaucoup. Mon nom est Souka, je me à la caméra, on a ces messages na ba congolais sur baza kolandor de partout. Peuple congolais na banza été aussi to comprendre biso banso été tant ezali susu ya masekité, tant ezali ko kota na tribalisme te ndenge bato ba susu bazali ko luka mema biso, tant ezali ya kota na distraction te ya ba kombo ya ba individu, tant ezali ya kotala ngai en tant que congolais, yo en tant que congolais nini ozako bénéficier na mabele ya Congo lokola mwana Congo parce que toza na nkita oyo eza ebele bato ya mayele ba évaluer richesse na biso maman oyebi na 6 000 milliards de dollars richesse ya Congo soki otali produit intérieur brut na mo ya lelo toza na yango eza na 55 milliards de dollars mais tala budget o tozana yango na ressources propres parce que na yoki baki kotika prévision moko ya 10 000 dollars kuna et 10 milliards de dollars mais ressources propres tozana 3 milliards 500 millions jusqu'à preuve du contraire ezola qui ça a été tozali na situation or ce que divisé yango na nombre ya habitants o tozana kati na Congo ezo sala été tozo vivre na moins de 1 dollar. Tout ça, $1, Bolimbisi, $1.4 ou 5, quelque chose comme ça. Et là, ça a été, tout ça, sous-pauvre. Tu comme même pas pauvre,
toi même pas na prétention à komi benga ba pauvre tout ça non ba sous pauvre tout ça na CSE ya pauvreté. Alors yo est-ce que pas uzali ndeko na ngai oko tout atolo que uzali osala makambo ndenge olingi kaka parce que yo na libota na yo boliaka malamu ebongo tata mwasi na yo ebongo koko na yo azaka na mboka. Parce que lelo même ndeko Chilombo ndenge azali kokamba contre volonté ya peuple wana oyebi bandeko moko bakendeki na ndako na ye na kabe ya kamwanga ndako ya bango ya tata na bango ya koko na bango totali bo na lobi mais non oyo ndako ya ndeko Chilombo na kamwa na ndima te eza pona kolakisa ete pauvreté ya Congo eza par rapport ya individu moko te. Congo toza ba sous pauvre soki ngai lelo na bina beta tolo ete nga na fanda kamalamu na lia kamalamu tout ça mais soki okiti mo muki otali baboti na ngai peut-être baza malamu te okiti otali bakoko na ngai peut-être donc esengeli tozwa conscience awa non pas pour na ba individu mais pour na Congo to sauver mboka parce que esengeli to tika héritage ya malamu lokola Lumumba Mpolo Okito ba père fondateur ba tikela ki biso pe esengeli to tika héritage ya malamu wana sans parti pris parce que mainaza koloba awa ezali lolenge moko égal pour na ba leader nyonso tout bunda pour intérêt à Congo et non pour nos individus. Voilà, Maître Blanchard, merci beaucoup. En tout cas, comme on a su que monsieur Mokonale, la réalité qui nous a pas eu plutôt un bien qui bino Maître Blanchard Mongomba ou Azali Bongo, secrétaire général, il y a parti nouvelle et long parti cher, il y a moi Namboka Adolphe Mozito, mais Azali P, porte-parole du coordinateur de la coalition Lamuka ba question ezaki bongo ya ngai ba réponse ezaki bongo ya ye merci na bino bato bandi biso de partout en tout cas ceux qui vont sepe bongo na émission Mokona lelo bo partager yango massivement pe bo aimer yango en tout cas bo continuer ko s'abonner bongo na chaîne YouTube ya canal ki na télévision merci na ndeko Mikonzo yazaki sima ya caméra merci pe na patine tsumbo ngai bino to kotali bongo mikolo ezali ko ya bye bye.